Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Mbote obandeko balandi ya émission bo solo na barumbu émission oyo ezaltina ya koyera pa na bino tina ya kolobela bino ba réalité ba makambo nyonso to ezali koleka na kati ya République démocratique du Congo mobimba en particularité na commune ya barumbu wa bino molobeli RX Kalingunda mobala pembe o aye penda pona koyebisa bino tijeka kamibale na poko alelo o to kolobela tina ya bokono ya coronavirus pe ya mibale tina ya disposition au gouvernement azui na kati ya Congo na biso ndenge ni tokolinga to sala poke mboka na biso ekende liboso mboka na biso ezwa ba problème te baka eleka ebele te ndenge zali na mboka bapa ndenge ba congolais bazali kolobake moto mwindo akoki kokufa te nzamba zo protéger nzamba zo sala bo nzamba zo sala bo oui c'est vrai nzamba lobi na biso que Jésus-Christ, tant qu'on sali 40 jours, 40 nuits, na 2 heures, Satan a qui contenté na nini, alobi na eke uta likolo, koya na se okomona ndenge ba ange bakoyamba opezwa mabanga bongo lango lipa bongo ozwa na facilité ya kolia. Mais Jésus alobaki ke ba meka ka mwana nzambe te pourtant yemo kwa zaki na facilité ya kolonga pe likolo ya kokitana se pe ya kobongo la banga wana parce que to mona ba miracle oh Jésus asala na ndenge azwa mapa misa tope na mbisi mibale ndenge a multiplier yango tozolo bana bino boy bokono oyo ya coronavirus ezali bokono ya kokosa te soki tonito kota lango na makambu ya aspect spirituel bokomona na konenga ko démontrer ngo corona ezali na kati ya chiffre moko ezawana ezali penda 666 soko zui corona c'est ojango na kati ya ba chiffre c'est ezali na troisième lettre alphabet c'est 3 un O ezali 15e lettre P R N ainsi de suite soko zuba nombre na sociali tango ko sala addition nango ekepesa yo 66 pe soko compter corona et bimi 6 epesi 666. Toyebi déjà que prophétie oyo et y a depuis 1555 au baloba que bokono wane koya et que zala na anemoko jimelaire o tozalelo 2020 o ezaleli bokono wane kobanda na Orient o ezala kata Chine pe koya na Italie pe koya ko panzana donc c'était déjà une prophétie. Et ça, babiloko kolinga tozala baduti te parce que tomi kosa te tozali ko se troubler pour rien. Nzamba lobi na biso tomi batela ya ko batela biso. Awa tozali na kati ya info 16 et pas wapi tonton Mwinga mobala surier apesa biso espace ya kolobela bosolo na barumbu pourquoi parce que to la ksabino ba réalité ba makambo no soto zali kozala bana poto c'est vrai bozali kozala ba voice na bino bana poto bana Kinshasa bozali kozala na ba découverte bozako la ksabatu musuzo ba sala mélange bangi sala mélange abo tout ça bozako loba pourquoi parce que mboka na biso to ko na ba RRT mais ezoza la ba intention nini o biso tozali kolobela. Tout ça la blague, bokono oyo ezali réalité ozali na kati ya République démocratique du Congo mobimba. To kanisa ki tango tolobaki to sala ki pe moi discussion mokenga la tonton Mwinga la kata ndako na tobike non babiloko oyo ekozwa batu mwindu te antikora batu mwindu ezali to moni déjà baka ya batu mwindu oyo bakei na bokono oyo. Tonton Mwinga. To ute ko solo la bongo na munganga moko o azali
présidente nationale, il y a conseil des professionnels du mangerie médicale, Madame Meje Mwaka, na kati ya centre de santé na bango, to mekai ko soloane mwa muke, amekai ko expliquer biso, tina bokono, comment ndengeni to ko se protéger, ndengeni ko zala ba signe clinique nango, alobi ngo na lopoto, alobi ngo pe na lingala. Tonton Mwinga mobala sérieux, mais kana ko tshela biso imanjo e bongo to ko yeba ko sala commentaire na sima. La pandémie coronavirus. Cette maladie, ce virus est maintenant, je pense, connu de tous par rapport à ses symptômes, par rapport à la contamination, par rapport aux effets néfastes qu'il est en train de produire dans notre population, dans le monde et maintenant ici au Congo. Nous avons appris, comme vous aussi, que c'est une maladie contagieuse. La contagion par les humeurs des malades, lorsqu'ils éternuent, lorsqu'ils toussent et lorsqu'ils crachent aussi. Et pour cette raison, le gouvernement, le président de la République, les médecins nous ont donné des instructions pour que nous puissions nous protéger contre ces virus. La distance entre nous, 1 à 2 mètres, c'est laver régulièrement les mains à l'eau et avec des infections à une solution hydroalcoolique, hydroalcoolisée, pour éviter, n'est-ce pas, la contamination et la propagation de la maladie auprès de tiers au niveau de l'environnement. Donc, nous vous recommandons vivement de respecter ces principes, de vous laver les mains régulièrement, de ne plus vous embrasser, parce que c'est ça le plus important aussi, de ne plus vous embrasser, de se confiner, d'éviter les mouvements de va-et-vient, même dans nos maisons. Nous devons pouvoir limiter, si ce n'est interdire, les accès des personnes étrangères à nos maisons. Alors, en ce qui concerne le technicien d'imagerie médicale et le licencié en imagerie médicale, vous savez que l'imagerie, depuis un certain moment, est devenue une science de la médecine. Et donc, les personnes atteintes de ces virus vont vous être référées dans vos services d'imagerie médicale, soit pour un scanner thoracique, ce qui est recommandé, parce que la radiographie conventionnelle peut ne pas montrer parfois certaines lésions interstitielles, mais aussi pour une échographie. Et donc, vous êtes sans ignorer que c'est la salle de radiologie et la salle d'échographie que nous disposons sont des salles pour tout le monde, les malades positifs au corona et les malades négatifs. Et donc, nous sommes obligés de nous protéger. Protéger nos malades et protéger notre environnement. Nous devons donc penser à la désinfection de nos matériels chaque fois que nous devons recevoir les malades et après les avoir reçus. Portez toujours des masques et des gants, parce que nous allons manipuler les malades et les non-malades. N'oublions pas de désinfecter les lits, la table d'examen, les cassettes que nous utilisons, la sonde échographique. Dans la mesure du possible, nous devons faire porter le préservatif comme nous l'avons toujours fait avec la sonde endocavitaire. Tout cela pour éviter le plus possible la contamination de ces virus mortels
aux non-malades et à nous-mêmes qui manipulons tous les jours. Et donc, à ce titre, nous voulons vous demander de prendre de mesures sérieuses et responsables pour éviter la propagation de cette maladie, de cette pandémie à travers la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a besoin de vous, a besoin de nous pour participer à la prise en charge des patients. Et non seulement des patients avec coronavirus, mais des patients en général avec toutes pathologies confondues. Prenons donc en charge cette lourde responsabilité pour enfin que nous puissions, n'est-ce pas, aider le gouvernement de la République démocratique du Congo à faire face, n'est-ce pas, à cette pandémie. En dehors de ça, nous voulons demander au gouvernement de la République, principalement au ministère de la Santé, qui a en charge la santé des populations, de mettre à la disposition des hôpitaux de l'État et des hôpitaux privés des échographes portatifs, afin que les échographes fixes servent pour les autres malades négatifs ou les autres malades non suspects pour éviter, n'est-ce pas, la contamination. Donc, si on peut doter de nos services d'échographie des appareils portatifs, nous pouvons aller directement vers le lit des malades pour éviter, n'est-ce pas, aussi le transfert des malades de leur chambre vers le service d'imagerie médicale. La même chose peut être aussi fait pour les appareils mobiles pour éviter, n'est-ce pas, le contact de ces personnes atteintes avec les autres personnes saines, apparemment saines. Ainsi, il y a encore un autre aspect, la solution hydroalcoolisée. On en a besoin. On devra devoir fournir assez dans les hôpitaux pour que nous puissions nous en servir. Un autre grand problème que nous avons, c'est l'alimentation en eau potable que nous n'avons plus tellement dans nos hôpitaux et même dans nos maisons. Et donc, nous voulons bien nous laver les mains régulièrement à l'hôpital. On fait quand même des efforts pour avoir de l'eau, mais dans nos maisons, il n'y a pas assez d'eau pour nous laver quotidiennement les mains. Et donc, à ce titre, nous voulons demander aussi au gouvernement de la République de donner des instructions à la Régie des eaux, par exemple, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, nous fournir de l'eau afin que nous puissions faire face à cette pandémie qui nous fait peur à tous. Voilà jusque-là ce que je pourrais ajouter. Et peut-être aussi, il faut qu'on pense, n'est-ce pas, à faire des séances de formation, des formations où on appellerait des différents professionnels de santé pour essayer, n'est-ce pas, de leur donner des tactiques, des voies et moyens pour essayer de combattre, si possible, cette maladie. Merci. Voilà. Bandeko ba bolingo bino moko bozali boyoka okona mokolo ndenge nini tozali komilengele mpona maladi oyo mokili mobimba eningani mpona coronavirus oyo esangani na SRAS ezali koboma biso population ya Congo l'air ka liboso emonana eyokanaki tolobi eza lokuta po gouvernement na biso azoluka mbongo kasi lelo tomoni ke ezali lokuta te ngai moko nazoyebisa bino na sara à l'hôpital ezali lokuta te donc totosama ye bakonzi na biso bazali kokamba mboka bazali kosenga biso totika bitambola soki esengeli te ya solo mbala mingi bazali koloba Congo biso toliaka le jour au jour mokoki kozwa biloko mais okoyamba na maladi biloko yango mpe etikali yambo penza
tosa mibeko ya mosika na moninga na yo ya kosokola maboko ata ko solution alcoolisée zate ba ebisi biso même cendre putulu ekoki ko kolongola salité na maboko na biso ko kosola ko éternuer ba ebisi biso to tia loboko na niveau ya coude pamba te ba mai wana ba gouttelette wana soki eza na infection na maladie wana yango nde ekoko pesa mutu mosusu maladie totosa yango pamba te soki totosi te biso na Kongo awa boye tokokufa lokola basoso nde yango wana napesi mpenza message comme nga nazali imagiste médical yango naniatisi ete epai ya basali baoyo bakangaka baradio na baoyo basalaka échographie comme bakoyamba bamaladi oyo bazali na bokono wana oyo bakoki kozala na bokono wana mpo ezali bamaladi ezali basuspect bango nyonso baza na kati bamilengele epo te moto oyo aye na maladi apesa mosusu te oyo aza na maladi te aya kozwa bokono na mbeto ya radiologie te mpo yo munganga ya radiologie omilengeli te esengeli opangusa na basolution nyonso eza na disposition na yo na kati hôpital o désinfecter yango po te kimia ekota maladi esuka na mutu moko ekenda bato mibale misato te yango wana peuple congolais tosengi na bino confiance na bakonzi na biso tosengi na bino bomibatela botambola pamba te surtout bana ndenge baza na bavacances bavanda na bandako bakuze cousine na bandaku pote maladi wana esila nzambe asunga biso po ayebisi biso aide-toi le ciel t'aidera. Bouti kolanda ndenge mama meje mwaka owa utoloba la pesi bato nyonso tu bazali kolanda na yebi que comité national Mobimba, là je vois de RX Lumbu, je vois bato belé bazali na niveau provincial, je vois RX Moulenda, moi-même je suis là, na moni Chancelvi, na moni bato bazali belé na pesi pembote, na bancadreur nyonso tout au bazali na Institut supérieur de technique médicale, ici en sigle Madame Eshiba. Tolobi awa na info 16 ezali place otokolinga tolobela makambo ya tina imangerie balobi na bato nyonso tu bozwa précaution tango ozali kokena hôpital oyeba ndenge ni akomi batela c'est vrai balobi na biso to sokola maboko bato bazomona kaka kosokola maboko ngo kanza atamboli na balabala ke bokono ngo ezuye te tango akoti na kitaka kolia azolia on doit se protéger on parlait pour na Ebola. On parlait pour la poliomyélite. Il y a des fléaux, non surtout les qui. Mais pandémie, oh, il y a COVID-19. Ezali bokono ya kosa la blague il y a ko s'ignorer nangote. Pourquoi vous allez la négliger? N'engna pas ça comme moi exemple mouké. Comment les gens peuvent déjà se protéger? N'a pas niveau nda kutango bandi ko se sentir déjà que moi basini o ezaleli. Tango zo sala kosu. Ozo mona ke mongongo na eza sec. Ozo ka mukusa na mongongo. Ozo kosola baso eza kobimate. Oko sentir déjà que wana ezali basine ya coronavirus. Mais pour eba basine wana il faut en contact na bato. Tango gouvernement elobi na biso tozo précaution na kati ya mituka. Tango elobi na biso tozo précaution na kati ya kozala 20-30. Mais tango tozo zala en famille, balobi te que so bakuti bino en famille, ba panzi bino te. Parce que na kati ya libota neti ngai Aziza Bombula Amba, Kaliazi Kamerji Kani, Nandenge Tozali na kati ya famille, toyebi déjà état na biso ndenge tozali. Toyebi déjà que o azana bokonote, toyebi que tonton Mwinga, liana ba Kevin na kati ya libota na bango ba yebi ndenge bazali. Toyebi patongunda ne ana na ba set bango na su ba yebi Polino na Flor ba yebi ndenge ni bazana Brad. Samuel Ngunda, Georgine Mbonda, Trésor, Papicho bato nyonso tuwana ba yebi na kati ya ba foyer na bango ndenge bazali. Mais tant que bato wana ba yebi ndenge bazali, ceux qui bazoli ensemble parce que la Bible nous dit il est bon de demeurer ensemble. Et loko oyo ezali le soko makambo ya kosa l'aventure te. Le président de la République a dit que tout se protéger. Na kati ya bistang balobi ke bato bazala 10 personnes.
C'est vrai, c'est bien. Pour que Batouba Lukaba sala ba transport na bango za na facilité. Mais ceux qui montent mon quoi za nango na kati ya biso ba mati 10 personnes et qu'on se transmettre facilement qu'on se transmettre. Même balobi ke na moto Batouba za la kaka moko donc wewa oazo poussa pena moto amemi na sima. Ceux qui wewa za nango to moto za na sima a qu'on se transmettre moninga bokono na coronavirus. Bokono wana coronavirus na kata ba taxi ne balobi ke 3 personnes so ki mutu moko azali nango akozala toujours na yango na kata ba restaurant de ba pekisi na ba bar na banani bato bele bazali ko regretter pourquoi bakangi ni faki batika barezala bato bazala pour se transmettre de la maladie tant que to bando kufa lokola ba mbinzo ne place auto ya ko se comprendre so ki na ba mboka oyo ezali développer za na ba précaution ya makambu ya santé oza ko batela ba population bazali ko bénéficier bato bazali ko kufa lokola na ba Chine na Italie na ba Paris bato bazali ko kufa boni na kata République démocratique du Congo boni na kata ba mapango na biso na sito toza na ba cour commune soki na ndako nanga na lupango na vanda toza 10 portes et que na 10 portes on a na chaque ndako toza 8 soki mutu moko azali tozo partager toilette moko douche moko porte moko ya robimela to se transmettre combien personne qui biso tozu bato wana toza na bango na ba voisin ba pesi ba voisin avenir mobimba combien de personnes bakokufa combien de personnes babanda kolela na kati ya bibembe combien de personnes bako perdre famille na bango il faut tozo précaution to miye bandenga komi batela c'est vrai difficulté zali to lo ba toza na mbongo te to koza na nini te toza mukolo moko ko boma biso te bato ba est bande ko na biso est ba vivre ba guerre des années aux années mais nzamba sala ka bango grâce mais pourquoi yo zo linga ozala toujours troublé ozala inconscient par rapport ya makambo zali ko sala tala zala concentré mi batela nzamba o batela yo kokene musika te vanda na kata ndaku na yo soki eloko kolia eza te bosolo na ba voisin bien lukata odefa tango disposition ko zwama ke balobi ke no ba wenze zonga banine zonga okolingo futa bakolo mapangu bozala pressa kotinda batu na bino bafuta banine eza te Régie des eaux SNEL, bon mais quand ko aider biso nanu, to linga pe tozala quand même na moi ta moko boye et permettre biso bo katela biso ba maïté, bo katela biso courant parce que tozala toujours informé to ba komela mai chaque jour parce que l'eau c'est la vie. L'eau donne la santé muta ko zanga eloko kolia, mais soka zo mela mai et ko permettre mutona ça ta moi de 3-4 jours. Papi Mangunza na France. Richard Mangunza na États-Unis. Golden Sissi Odile 5 étoiles. Christine Mbonda na Paris. Aimé Djouma. Bino bozo senga Allah. Boyebisa Allah. Nzambe oyo mutu na mutazali ko croire. Et pas inaye. Ya sambe la nzambe wana nzambe oya osala. Nzambe ko kwesela biso ba mante. Mais avec biso moko toyeba ndenge nini ya ko se communiquer, ko s'entraider. Pourquoi tozo zala toujours na ba ignorance? La maladie comme coronavirus tue. Ezali koboma. Ebanda kosilisa batu nyonso to bando yo kokufa ti mutu moko yo dirigete loko la président de la République azui ningisa ya koloba na biso ke to se protéger ba pekisi ba école parce que na ba école kuna bana bazalaka moi 5 6 10 soki moko aye nango aya koti nango na 4 classe bana bazaba 50 ba ko se transmettre soki bo ba pekisi ba église ba passer ba ko côté aka na ba etando na bino eke oye soko moni oza ninité benga na numéro ya info 16 à côté que là espace oye otei bandimino ba kolanda ba chaîne la télévision zebele soki muto za posa ko tia dim to offrande na e ayebi place pasteur azali akoleka aye atie parce que l'homme comme nenge bibelo bina biso c'est lui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel muta kolia place wana nazo ebisa bino naza ko exhorter bino bolinga bozala négligente parce que mokili e baby ezali maloba o elobama depuis 1555 balobela tina bokono o tozali kozala surpris tozotala na ba masanga rumela bakoma déjà coronavirus ba brosse à dents coronavirus ba machine ya nguba coronavirus corona donc corona ezelo komo ezali lelote ezali biloko moko ya kala. Alors si Dieu fait grâce que ba chercheurs na biso nos médecins d'ici ba trouver qui oyo koki ko permettre que boko noana et avancer et ça nous fera du bien tous à la concentrer bana poto tozo kané bozo tinda ba voice tozo yo kabana Kinshasa bozo lo ba nzambe oyo tozo luka nzambe oyo tozo ko sambela yo benga nzambe na yo onde ba église des noirs
ba bouddhiste, ba musulman, ba chrétien, nzambe o bino boyebi, bo évoquer à partir ya wana, nzambe wana ko sala. Nzambe wana ko permettre biso ba bokono wana. Oyebi ke natali ba image mususu na ba internet na ekomona ba chinois ba mindele bazali ko fukama pona ko lukelo nzambe pona bokono wana e ba ko bebisa mboka na bango te. Alors biso ba congolais to komol bake ebole yaka esukaka kuna eke komela biso te nzamba zo protéger nzamba ko protéger lolenge nini soki yo moko milengelité balobi vanda na ndako yo zo bima balobi no ko kende musika te yo zo kende koza la place botu baza complète yo zo kende soko ju bokono wana o condamner nzambe tozo sala ba erreur pourquoi toujours biso tozali koloba pourquoi biso ba noir toloba ka to kufaka na bokonote qui vous dit ça na zoloba na bino ba biloko wana to négliger makambo nzambe te to négliger fléau te to négliger pandémie ote boyoki ndenge madame Meje Mwaka Asali rappelle et pas ba imangiste nyon surtout la République démocratique du Congo mobimba. Ozali ko sala échographie na yo, yeba ko se protéger, ba sondando vaginal, la tango ba préservatif, ba sondo to utilisaka ya libanda, ozok pa musango chaque fois pour que bato ba tomber na bokonote. Pour se transmettre, c'est parce que ceux qui yo malade wana ye nango yo tant malade muso ko ya se transmettre donc tozo banenga ko kabola. Ba hôpital na biso il faut la désinfecter. Banda kona biso pe eloko moko to eko sala sous rappel pourquoi ba biloko ezala ki moins cher ezaki na ba valeur ba 1200 bo sotisa ngomba moko biso mo ba congolais to milinganité pourquoi parce que toza ko se faire souffrir nana matisi biloko wana nani ya matisi biloko wana bo permettre ngai bien aimé soki na zolo babwe na zotoka parce que kande ezali ko mata makasi mais toza nango kanda panani pana biso mo ba congolais te. Nous-mêmes, on doit parler, on doit quand même expliquer aux gens, bah comprendre la réalité. Feuille oyo, pandémie oyo, et pour nous détruire biso. Tomilengila. Kosokola maboko chaque fois. Bato bazana possibilité te. Congo bololo ya pamba baté kango moins cher, il y a 500 francs, 1000 francs. Otoki 6 mois vers moko na tongo, vers moko na pokwa. Ba o baza sous na mbongo so mate ko Congo bololo pona bololo te aubergine na pamba kaka aubergine na pamba to tanga wisi bo tuti kaka moi jus nango bozo mela na tongo na pokwa ai bo tuti jus nango bo meli na tongo bo meli na pokwa moi vinaigre muke bozo chape na ngongo na tongo na pokwa parce que bokono wana ezo koka moite chaleur ezo kokate yo mesala kaka na ba vivre frais. Au message chaque fois qu'on met la main à malili, qu'on va dans l'andako malili, qu'on va dans l'andako, mais ceux qui vont connaître, ils ont la facilité. Tant qu'on a la carte andako bandi déjà koyoka mukusara mungongo na yo, ozoka soi koka uka kosu kosu ezoza air non surtout, babi mutu soko zo koso le foko tchaka loboko boy. Pourquoi? Parce que ba goutte ya ba soi wana et pour moi c'est transmettre te ba bazala ba 1 mètre 2 mètres de distance pour que bokonwana et se transmettre te. Merci na yo président de la République na makanisi oyozui ya ndenge ya kolinga tomi batela total te tolo bateke o président apesi batu mbongo ta futi beblo côté biloko ni ezaleli moment oyo kibokondi et à président Félix Tshisekedi des amis ezali te ke agoyi ko wela parce que soka bon ça va totika mituke tambola totika bat bageno lukanini to ko se transmettre ba maladie botika disposition ezala to kufa na nzala te nzambe akosala miracle. Pour que lobby na biso to lelate. Je crois que to komi na suka bobet info 16 et pas wapi bolanda émission na bino bo solo na barumbu o epesa mapande ko na bino RX Kalingunda mobala pembe o baza ko benga l'homme à la taille prophétique o azwa ko yoko ebisa bino to lobi to kotika te to kokota penda poto to lobela bino o etaletina ya boko. Merci na bino nyonso to bozwa ki temps ya kolanda émission na bino bo solo na barumbu. Merci na yo honorable Roger Bimois, la députée à Barumbu. Merci Nayo, Excellence, Monsieur le bourgmestre de la commune de Barumbu, Ilunga Guillaume. Merci Nayo, notre gouverneur Jean-Tini Ngobila, toujours Kini Bopeto, il faut que Beta Koyebisa, bourgmestre Nyon surtout. Bourgmestre, chef à quartier, chef à rue. Kobongisa déjà ma part, on a dit, toi entretenir ma parcelle, toi entretenir avenue, toi entretenir ma toilette, toi entretenir bandaku, pour que Bokono les a la propager. Bokono ya coronavirus, les ali Bokono ebe, Bokono zali ko sili sabato, zali ko tiki la bato placité.
tous à la concentrer. Tous à la concentrer, tous à la péto, tous à se soigner, tous à se sokola maboko, obimi outu ko tambola, oye osokoli mo maboko, envo solana mininga, évitez ta bambota maboko boko simbana. Parce que oyebi mutu na place mutu simba kité. Oyebi place mutu na outité. On doit se protéger. Celui qui ne sera plus protégé est lui-même. Pe boko nono que tambola pa batute. Il y a une place nzamba ko sala intervention. Ezala mabota mususu mobali aya sida na ndaku bavanda na mwasi pe mwasi azwa sida te mwasi pa uti na sida ne libanda aye nango bakutana mobali pas zwi sida te bokono ya coronavirus tolobi ezala musika na biso na komba banzambe nyonso tu tolobi ezala nzamba pungu ezala nzamba nani tomoni ba chef coutumier basangani balobi ke balinga bazwa solution ya kosunga population maintenant bolinga bosunga population bozo intervention bozo la président de la république était passé à la dans la chaîne de télévision bo banda koyebisa batolenge ni bakolinga basala pour se protéger c'est à partir de là que le gouvernement peut penser quand même à vous bato bayebi quand même ndenge ni bakolinga ba protéger bato pourquoi toujours en ignorance bozaka na posa mbosa lelo ko fobo luka bozwa défend ba pesa bino mbongo zaleli biloko bokoko esengaka symbole mais ak obligation te wabino molobeli RX kalingu na mobala pembe nde tolobi ke soki boza na posa na biso ba numéro ezali affiché to ba bazali banda bobeti plus 243 89 77 19 743 740 plus 243 89 77 19 740 wana bozu mobala pembe ba problème na bino suto koloba to kita tina ba venir na bino tina banda kuna bino pona kolakisa bino ndenge ni bokoki ko se protéger la santé n'a pas de prix mais la santé a des coûts ciao Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm, papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,